Je suis très ravie de vous présenter cette belle émission News de Kin avec moi Betty Masengu. Ah, Betty Masengu, la journaliste internationale et professionnelle, hein, la femme du patron, Bakisaka, la sublime star. Ah, vraiment, je vous aime beaucoup et merci de m'avoir reçu chez vous, dans vos maisons, en tout cas dans vos chambres à coucher, dans vos salons, sans permission ni frapper la porte. Directement, je suis là grâce à cette émission, grâce à cette chaîne, cette grande chaîne de télévision, Libanga TV. En tout cas, super salutations à vous, mesdames, demoiselles et messieurs, ladies and gentlemen. Salutations à vous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Eh bien, je suis là en forme, bien que nous sommes en confinement, mais Dieu nous fait grâce de se comporter ou de se porter, voilà, de se porter en merveille. J'ose croire que vous aussi... vous êtes en bonne santé et merci en tout cas pour l'attention particulière, merci pour vos soutiens, pour vos prières surtout. En tout cas ça me va droit au cœur, surtout bafan na balobara ngana lingara Betty Masengu, Betty Masengu to lingaro mingi, to lingaro fort, to lela yo fort ngapena lingara bino mingi. Je vous aime, I love you so much, je vous aime très grave. En tout cas, Nalela Binope Makasi. En tout cas, ça me pousse de vous faire un bon travail surtout. Surtout ceux qui, moi... qui m'a montré côté Betty Masengu en tout cas na s'inquiétera trop, bien que tous toujours ensemble together, hein, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et on peut mon Betty Masengu salir bino mission, il faut toujours bosser là parce que eza musala oyo nzambe apesa biso. Alors tolinga toujours au salango avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et surtout na ba normes journalistiques et voilà. Super salutations à Noël Kikiani, papa na Victoria, ainsi que Noëlla Kikiani, Nakati à Londres, moté maman Titi Kikiani. Des gros bisous à vous. Salutations à Roi Prince, toujours depuis Londres. La joie Amado Pichou na l'hymne national, Maboko Bank, maman sociale. Des gros bisous à vous en tout cas. Confinement ici, la rare Abakodea, news de Kin et Lingarande et Lingarabongo quoi. Parce que vos soutiens en tout cas, il y a un émouté salara que tout ça les abino moussala. Tout se déplacer, tout benga, ba crédit et tout, ba carburant, ba méga. Donc, ceux qui vraiment soutiennent ça, te moussala et on les a un peu na moi baisse. Mais ce soutien ça, et ça la que tout avancé, tout ça là vraiment un travail d'arrache-pied pour vous donner les informations, le news bien sûr. Car on est news dans une émission dans les news de Kin. Donc voilà. Soutien la bino moralement, physiquement, matériellement, surtout financièrement et ça la rabisso vraiment vrai bien. Et voilà, bisous aussi à champion Kaemeno Banana Kenya Blaise Kava, donc Igwe. Salutations à vous et chaleur. Donc bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakisa. Salutations et en tout cas, la fan n'anganyon soboza ebele partout dans le monde, na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie, pourquoi pas. Donc boza vraiment ebele na Afrique mobimba. Na pesimino ba gros bisous. Voilà et je vous souhaite bienvenue dans cette émission et beaucoup de bonnes choses à vous. En tout cas, l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer, comme je vous dis tantôt. S'il y a une actualité, donc une news, une information, pourquoi pas, pour na komeka un peu comme ça la mois de débat, makambo izo leka na ba réseaux sociaux, on en a marre. On en a vraiment assez. Donc, général Ball. Donc, pourquoi? Pourquoi ma camozo le canal internet na qui c'est on le colo et comme vraiment au top, si je peux le dire ainsi. Je m'en fous à taba publier tu t'en fous bien sûr mais la personnalité à mon ils sont vraiment en danger.
ils osent la ridiculiser, si je peux le dire ainsi. Ils osent la salir. Hein? Ils osent salir. Ba réputation à batu, ba personnalité à batu, ba image à batu, pourquoi pas. Oh ekoti kala libela na libela et longwa telo baka kolo chaîne wana YouTube a supprimé. Mais ata supprimé chaîne muso e copier les qui c'est yo ça peut donc ozora musala e bela ba chaîne o ya YouTube eza na mondo. Oh YouTube e pesi mutu nyonso koponga na lobaka eza na mabete e pesi misala na ba chômeur na bato batangela classe lokwa ba biso ba betima sengu na bato pe batangela classe T. Mais tout ça lango ka bien. Tout ça musala ngo bien. Pour ils pesa moi 100 francs. Tout ça lango bien, to respecter musala oyo. Mais ba mususu ba sala ngo te lokola musala. Ba mususu ba sala ngo lokola donc pour na bango bazo ngo lokola aventure moko boye, ba zo ngo lokola place moko ya kozwa mibali, place moko ya kosala kindumba, place moko ya ko se prostituer hein. Donc kosala kindumba côté kanzoto. En tout cas ils a malamu te. Ngana ebité likambu oyo e bandika kaleka ba internet comme au top hein. Pour à l'époque jadis je ne crois pas que makambo izalaki hein. Ezaki na batu musupe azana mwasi na kin mais mobala na poto autika koloba te na mwasi na ye tindelanga partie nzoto na yo bien la kisanga nudité na yo tindel salelanga vidéo tindelanga photo na yo mutakala tindelanga nzoto na yo bien salelanga vidéo tinda boy non et kozwa kaka et ça comment dirais-je et suis moi à lire au kaka na makambo ba internet ole ba YouTube et komi ba WhatsApp ba Facebook muto côté internet donc yango mona ba parents sou balinga même pas bana ba côté internet ba même sou ba kota kango na ndenge ya ko se documenter na ndenge ya ko zo ba information donc ya ko sa ba devoir ba TP mais ba sou ba kota ka pona ko donc ko se prostituer sous davantage. Donc, comme Kindumbe, comme modernisé. Et comme sous médiatisé. Et vraiment. Hein? Toujours kende wapi. Toujours kende wapi avec ce genre de choses. Oh, vraiment, ils ont ça la biso passi. Et, bah, journaliste, bah, comédienne, bah, danseuse. Et comme ils sont na musicien, na artiste. De toto mona nini vidéo ya Eritiana la fille à papa hein la fille de l'artiste musicien Héritier Watanabe ndenge a auto ça la vidéo batu ba publier on a ba réseaux sociaux je sais pas pourquoi la fille koko ça elokwana pourquoi il a ou elle a un papa qui s'occupe bien d'elle. Papa oyo azo chérir ye azo nourrir ye azo s'occuper na ne bit mususu papa na ye pasala ki vidéo bo so mwana sale sa nini sale nini na âge mwana wana je sais pas soit comme déjà adolescente ou adulte je sais pas pour nga na yebita azana mineur na yebita so déjà comment aleka déjà 18 ans to 19 bandeko boyebi komela nga kana commentaire même ataleki déjà 18 ans ça déjà majeur. Akoko sabilo kwa boete salir peu sous réputation papa na ya maman wa botier. Donc on a habité biloko et puis na mibali pe apoto pourquoi ko sale loko wana bozaki na mwasi en relation amoureuse tant bokabwani et là on y va tout so ba fi ma escoute sila là on y on peut sila rater so bozaki na bino na bolingo bozaki ba copain ou ba fiancé ba makangu si je peux le dire ainsi na lingana na biswa so qui est simbi boké jusque dans les mariages bobalani mais ce simbité bo romper relation eza basi mususu pe alinga mobali moko mibale misato esimbate 4 mesimba bali a honorer c'est la loi de la nature on ne peut pas forcer la nature est comme ça soke tangamaki obala na aja mukyo kobala na aja ki mukolo okobala donc les ndenge nzamba tracer chemin à chacun d'autre donc à chacun donc il y a l'un et l'autre donc atabwa ma passa o bobota mi ma famille moko so nzamba abaki yaya obala liboso ataleki ya bundi obala la si so pa baki leki obala liboso yaya to bundi leki obala liboso c'est comme ça ce qu'on a évité makambo oyo ezalaka atakutu na ba couple nde toza boy ba problème ezanga kate ba dispute ezanga kate
Ba problème eza na mutu nyonso. Tant que nous vivons, on aura toujours à rencontrer de problèmes. Mais à chaque problème, il y a toujours une solution. Donc, c'est comme ça. Problème nyonso solution ezala. Ezo marakaka, solution et finira toujours comme on en a. Alors, yo kanisi so bozana relation na yo, relation amoureuse na mutu, bien na comédienne na danseuse to na journaliste moko boy. Bo swani to bo yo na poto yo koto yo. O salile jalousie moko boy, ya salile jalousie ale. Et c'est nke bo kabwana. Yango foso ba photo na o publier, tozo ba vidéo publier. En tout cas, tous a quand même la montée mais abatu. Eza malamuté. Et puis eza pe malamuté na bande ko na biso abasi. Ko ça la relation sexuelle na téléphone. Quel plaisir bozwa. Relation sexuelle nzambe nenga sala yango et senga kaka mwasi na mobali bazala comment je peux dire bazala esika moko pour chaleur wana les hommes entre le deux zo pesa bino plaisir mais yo na téléphone yo koto kuna na téléphone otindelié siko yé parler à kozwango allez jour kaka bo reçoit na poa boa ki on internet monde entier mona na e mona oh ba tout soit loka je m'en fous ataba publier tu t'en fous mais un jour kaka vidéo anande et ko rattraper yo bana ba homona yango ko yebisa bango nini bande ko lanso mibali taneti makabasali artiste comédienne na biso actrice na biso imunene ya mboka auto sepelaka na osa musana bien Aïda Clarisse Aïda Leli mobali wa poto wana ya Londres azui ba photo Aïda ba vidéo a publier yango soit disant bozaki na bolingo bino mibale soki simbi pété batika kala bango soki pe Aïda boya ki yo ozo salela compte na e ozo lia bambongo ndenga Aïda lobi wana sikoyo bokabwani alozi ba photo Aïda o publier Aïda pe biso pe epesa biso pe mayele biso basi pourquoi kotinda ba photo mutakala pa mobali ba vidéo mutakala pourquoi ata mobali ngo azana poto pesa paradis te ake azana poto soke senka ya na Congo aoyaka na Congo akobala yo comme ça boko mosala ngo nyonso bolingi mutu opekisa bino azate mutu pa kotela bino siffler azate wa siffler bino pour lulululu et koki azate et dépendre quand na bino moko entre vous deux alors ce qui que et sali pour nzambe na tracer la rabiso ba chemin mutu na chemin na mutu na destin na alors ce qui sali que destin na bino ezala bozala ensemble ce besoin bozala ensemble était l'un au ça la chemin na et l'autre aussi l'autre également au ça la chemin na mais ezala kakate o vidéo ya mutakala mutu boebimi o vidéo ya mutu moko alobi to lembi pe komona ba mitakala ngope musu pe c'est une malédiction hein c'est une malédiction. Oh, bah, en anglais, abomination. C'est de l'abomination. Oh, fana boboni mutakala mobali boy. Oh, nudité. Oh, moni ya journaliste boy. Ya izale ya moi si ça ya mibali. Oh, moni ya comédienne, ya comédien. Oh, il n'a pas porté parole. N'a pas musicien lisusu. En tout cas, ce n'est pas bien. Ça fait vraiment la honte. Hein, ça fait la honte et ça la biso soni makasi nga naza nazo soit parti pris à mutute je suis au milieu du village hein je suis au milieu du village na lokwa mokonza mboka na yoka litoi moko te mokonza mboka yoka matoi mibale ayoki awa ayoki pe koto après ye apesi point de vue na to apesi solution na problème ezoleka donc nga naza journaliste na osala kaka juste ba analyse makambo ezo yuta wapi ezo koma tozo kenango ti wapi hein on en a marre on en a vraiment assez vraiment ça qui to côté biloko boye ezo sala biso bien tenga kokolo bate I don't care hein je m'en fous de ça je m'en fous non je ne peux pas dire ça il faut to lobela yango pour ko loba isa musala na biso nous vivons na travail oyo par ce travail tous a besoin de faire la activité na biso normalement mais attends ton confinement musaloka tous ça la biso confinement coûte pas na biso to la naka ba précaution au gouvernement le obi to sokola maboko to pesa na bambo tété tous à la au ba le bi restez à la maison restez chez vous oui tous ça to boyi yango te
ah nyonso wana tolanda ba mesure wana o totia ba cache ne tozotia na biso yango, mais c'est Dieu qui protège. Mi batela nzambe pas batela wana eza na langage mo biso tolobaka, c'est Dieu qui protège, nzambe na protégeaka, nzambe na batelaka. Donc c'est ça. C'est un principe pour un tambola dans la vie, hein. Donc on s'est protégé, mais na sengara plus la protection divine ou la protection en Zambie. Donc il y a Yoshua Machia, voilà. Mais pour na makamo ezole ke la biso to ko kanga mukuno côté to fanda to lobela yango te non to lobela yango to sala yango be émission to mekano ko réfléchir ensemble mes fans, mes vrais mes kati hein. Donc mes fidèles Bafananga fidèle, boza vraiment ébélé dans le monde. Hein, je vous kiffe grave, je vous salue encore davantage. Partout boza ba oba soutenara betima sengu na tangu nyonso na tangu nyonso. Donc ton là na tangu nyonso, je dis bien na tangu nyonso. Tangu esengo, tangu apasi, na tangu nyonso vraiment, surtout na tangu toza ya confinement. Rien ne marche, tout est vraiment bloqué. Mais on peut soutenir Betima Senguna ba prière, na finance, pour so finance peut-être musalo to sala bien te. En tout cas, n'a pas mbola toujours bino, on a toujours God bless you. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et voilà, besoin à te na ba prière nanga. Donc voilà. Mais pour la makambo tozo lobela sur l'actualité ya makambo ya mutakalisation ya Eritiana na ya Aïda ba dekobola na biso, réfléchissons ensemble. Yo en commentaire tindela ngai commentaire na yo komela nga okara na ban écran wana na ban ya vidéo juste on a ces vidéo wana na olanda commentaire na yo. Pour na bato pe balingi kotinda voice, mon numéro est affiché sur otindi voice na WhatsApp, to tanga même émission prochaine. To za commentaire na yo. To ebite mabe yango ezo uta wapi. Na bande ko na biso bazana poto kuna, to mabe zo uta nde na basi ya kin. Na oye bate bande ko mususu te bino basi bolinga mbongo mingi yango ba osala bino bongo. Non, bongo mon héritier to ba ke pa alanda ki mbongo, to alanda ki bolingo. Poye son père a tout, si je peux le dire ainsi. Tout bocal ça on a ba nyonso na ba réflexion on a peut-être bocal ça na nyonso ba avion ba ni té. Son père quand même il s'est débrouillé azana artiste musicien mais quand même alonga na nzala to lo ba bongo alonga na mwanzala moi na je ne pense pas qu'elle a la ranzala. Soit c'est papa j'ai besoin de ça, papa bonga sombeli. Papa j'ai besoin d'un téléphone Android. Surtout Android on des beau mama kambo Papa bonga osombela. Suko bamso alandi papa na bango pas sala ki on yeso ka sala on salini. Non, il faut pas encourager les bêtises. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toza ate pour toi encourager ba bêtises. Toza pona ko mekampe ko réfléchir. Toye bananu makambo ezo uta wapi. Comment stopper, hein, si je peux le dire ainsi, comment stopper ces vents, Mupepo yo yeli biso ya makambo ya ba mutakalisation oyo ya ba artiste comédien, ba artiste musicien, ya ba journaliste, ya ba danseuse. Vraiment. To ebite to sala ndenge ne bande ko bolanda biso bo pesa pe ba contribution na bino, le téléphone est ouvert. L'émission prochaine to za en direct bo benga penza na téléphone to tabino en direct. Donc to sala bon pour na baki news de kin new formule 2020 to ina makamwa esika. Donc to sala ka émission kaka te kaka o yambi musicien, o yambi comédien, o yambi danseuse, o tourner ba question. Même ba émission boy. Même ba émission ba ya ba micro baladère. Donc to ko sala ba émission nyonso parce que to za wana pona ko former, pona ko éduquer, pona ko divertir binope. C'est notre devoir. Surtout Libanga TV c'est une grande chaîne où ils ont un peu na ba projet ebele, ils ont un peu na ba makambu ebele ba innovation pe ebele petit à petit bomanda omona yango kana ba émission na biso. Bon omona on peut na chaîne na biso donc esenga kaka o s'abonner. Bo s'abonner, hein, bo s'abonner massivement. Et ça la biso bien, on no s'abonner te s'abonner au ça la bien. Yo peut déjà sur s'abonner. Tala ka ba émission partager ka bande comme ça peut ba s'abonner. Pourtant ba abonner ba comme ebele. Donc et puis ça biso ce qu'on force sur au travail, nous ça la biso qui ne ce bien ma casse.
Hein, donc, ils ont comment vraiment ça libiso passi. Il y a un moment où un peu partager ensemble avec vous problème où il y a mutakalisation, où il y a moi héritier donc héritiana. En tout cas, ils ont comment que tu sois encouragé en côté mais quand même tu as besoin de stopper et ils ont ça la biso vraiment pas si ma casse même ba journaliste même ba comédienne ba danseuse même na ba porte-parole donc eza et là comment phénomène vent moko nga na obenga ngo dans mu pepe moko boye jadis ezala quitté et car na ba réseaux sociaux les ba WhatsApp et comme ba Facebook oyo ba YouTube oyo vraiment essayer le comment vraiment oyo bande kona biso ya malamu te soko zalaki na relation na moi si bokabwani balobaka masu ekufa kama libongo etikalaka kokabwana pe eza na ngote ki kokoma benemi botika na relation lobi moko koko sunga muninga mais eza te ki bokabwani il faut publier ba photo o sambu isaka muninga eza kitoko te et puis na bande ko na biso pe ba salarié loko wana ko tinda ba photo o sali vidéo tineli mobali pour la nini pour une relation sexuelle et ça la na téléphone te faut bo salango tête à tête corps à corps fara fara donc ezalaka bien donc c'est vraiment un conseil on appelle si na bande ko obolandi biso ezala ba journaliste ba musicien ba comédien ba danseuse et surtout na ba musicien pe hein bolandela bo ça un peu na rigueur na bana na bino bolandela bango et ça image na bino ba artiste nde ezobeba hein et ça image na bino ba artiste ba musicien nyonso à l'exception de personne et bandi banda na Koffi Olomide et ke na ba Weranson ba Jiben Piana et ke na ba Ferrego la ba Fally Ipupa héritier oh ba Robinho Mundibu oh ba kabose ba Seleyo ba boza ebele ba mise nyonso na onatangi komo onatangi ba kombote bo landela ka vraiment bana na bino po soki mwana na yo sale loko moko ya mabe image na yo tata na ye oza célèbre ndezo la vraiment ridiculiser so mwana sale loko bien et kopé so pe fierté et kopé so pe honneur hein net bana oba otanga bana ba ya ba musicien oba otanga ba classe na bango ba zu ba diplôme en tout cas honneur à ba papa na bango pour te ba ki ba musicien baza ba invorien baza ba illettré mais lelo to mo ba musicien oba tanga baza iloko ba Félix Oazegwa monstre d'amour na PC bambote kuna na poto hein opé lelo bana na bino petango bazo tanga yesa la honneur na bino mais ton bana na bino ba osaba makamo malamu te ezo ridiculiser bino mbala mo mo ata la mwana intel de to kitala mwana héritier en tout cas ça libiso bien te ndeko sala ke loko en tout cas ko sala te ça vraiment bien te yo pe muto ozo sala loko wana ko sala ngote donc il faut se protéger muto la muto azwa mayele na kwena hein donc c'est un conseil apprendre ou à laisser na obligé muto mon côté donc voilà et ça ka juste conseil ça juste partage tout ça c'est partager ba idée hein donc mutoye ba ranyon soazate to se complétaka voilà merci nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'analyse news de kin d'aujourd'hui et ça qui analyse au to sali et puis to pesi conseil voilà na biso nyonso to ngamo ko pe na mitie na kati donc mutoza parfait na vie azate ou parfait azate nous tous toza toujours na ba toza na comment dirais-je toza na ba makambu na biso mais to lingara mingi to s'améliorer voilà donc mutu azwa leçon nae à tirer donc mutu a tirer leçon là-dessus yo ozaki na boyebi te zo boyebi yo ozaki na boyebi bakisa su boyebi afin que et ça la kitoko makasi merci à l'ingénieur Dave Moubama les papas de Joyce Davline salutations à vous merci à ma maman chérie maman Kati Bakisa la fille de la porte Léopold Mutomboka Lombo voilà le ministère amène bisika maman qui na obuka mabolongo ko bondela pona bana nae afin que Nzambe abatela apambola voilà. Que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu vous donne une bonne santé, une longue vie. En tout cas, merci à toute ma famille. Je pense aussi à maman Jeannette Bakisa à Montréal, na Canada. Ou à maman Leki na petite sœur maman Kati Bakisa. Ou à l'Indie Pendana Sima. Ou maman Tikela Libele. Je vous aime maman, mam. Ah pour un bien ming mam. Salutations à vous depuis Montréal, maman Jeannette Bakisa. Je pense aussi à Claudia Bakisa. Ah, toujours na kati à Londres même ikolo nanu na ebi position te Claudia Bakisa na Kilton à Londres hein donc bisous et belé je vous aime beaucoup
Benito DiCaprio, papa na Justin Bombokuna Fatia, Kabiena. Salutations aussi à champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava, toujours depuis Kenya, Roi Prince Nakata à Londres, la joie Amado Pichou Nakata à France, Maman Claudine Nzongo la charismatique, toujours na France, wana. Corona aussi, la Serge Julie Bindele, toujours Nakata à Suisse. Hein, Serge Julie Bindele. En tout cas, des gros bisous à vous. Merci beaucoup, hein, Serge Julie Bindele. Hein, yo ebi 42 solo là qui Corona est déjà pesili na combo na es confinement et si là vraiment tout CP là. Donc voilà, je vous aime beaucoup, hein. Donc ça juste car on la peut pas stress et la ragofa na la banda ko ba stress et belé photo solo la raboé ça la elengi ça la joie moi sourire wana et ça la plaisir et la ba stress. En tout cas voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien. Abonnez-vous déjà sur notre chaîne Libanga TV. Ka place ba commune rouge s'abonner, cliquez wana rambala moko okomi abonné na biso. Merci, bisous, ciao.